Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Hello, bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, après 9 mois, je me relève aujourd'hui. Voilà, je dis merci à tout le monde, les gens qui m'ont soutenu, merci beaucoup. Merci à Boss Choisi Matata, merci à Aigle Fali Poupa, merci Boss Yateo Zambota, merci Ya Grace Mariam Ebonja, merci Boss Milvisa, merci merci na bato surtout ma soutenir qui na période pour ya passé bato balobi pourquoi opesité place bakudi maman na yo nga na préféré ezala privé ezala teke après live nanga boke oluka boko misi déjà maman nanga akufi en tant que star bolingi susu na sima na ye kaka bolia ba mbongo na YouTube nga kutu na okota na mbongo te mais bino bolingi bolia na mutu ya mama nanga yango wana baki na opesa bino esikate parce que ya Théo Zambrota dollar elala kana poste alobaki nanga koloba te bon comme ça ngo matière et comme asusu singa mulai o botala place bakuni mama na ye botala eza bien te eza bien j'ai fait ça exprès. Voilà, ngande matière ngande mutu réseaux sociaux na sambwa na finga mana kenda na zonga mais protéger comme mère botika mutu kende na kimia azala na kimia maman nanga azala jamais star ayaka jamais na réseaux sociaux. Merci à Karine Mokozi, merci na ba fan nanga, merci à tout le monde, vous êtes trop gentils, vous êtes formidables. Merci beaucoup, thank you very much. How are you, my friend? De l'été. Quand les deux sont là, la loi, la loi, ça c'est un message que je t'envoie. Mais matanga ya mama ya liwa ya mama na Grace Mbisi pona nga mama na Grace Mbisi akufite. Grace Mbisi, je suis désolé, naza copine na yo. Navanda ki calme na ndai kotala yo. Biloko zo tindela biso to poster, o tindela ranga, o tindela pe Karine. Ça tient pas debout. Ngana kufela ki papa na media bomona ki na ba photo na serke elongi na eza na YouTube. Mama obo tika la komona na esusu te. Esike zo mona na ke même ngana za copine na za na ba doute na yo. Baba image zo tindela ba tout ça tient pas debout Grace Mbisi. Et na zui décision na poster na nga esusu te. Na boy ba kotsa kombo na nga na buzoba na yo. Po koleka na ote po ya kokotela ngai. Oleka na ote po ya ko intervenir na kombo na ngai. Na poster sous eloko etali matanga ya Grace Mbisi te. Po na étudiant on a moni kiza mambo lokuta. Mama Grace Mbisi akufite. Wana selon ngai, pas selon bato bazoloba mokili zoloba. Mokili mobimba ezoloba ke mama na Grace Mbisi akufite wana eza bango. Mais ngai tant que na sola na Grace Mbisi na privé na biloko nyonso atinda nga na poster na ndenge makambo ngo ebimaki banda le 13 mars ti lelo. Conclusion na ngai Marie Laure Mwaka mama Grace Mbisi akufite. Oye moko ayebi pourquoi sali ba jeune a ebongo so peza ya solo en tout cas nga na poster na ngelo ko sute. Concernant makambo etali matanga ya mama na Grace Mbisi akufa ya solo bia akufa ya lokuta wana eza ko engager kaka ye. Eza vraiment ko engager nga moko na étudier dossier nyonso. Na banda ko poster tant que copine na ngai mawana to kabola mawa kufeli mama. Mais ngai moko na monyango au fond de moi, ça je dis en tant que Marie Laure Mwaka. Na étudier dossier ya Grace Mbisi mama na ya kufite. Mbongo na epe na lié même pas $1. Cotisation pe ya matanga ndenga bimisi mama na ya kufi na cotiser na nga nanu te pe na cotiser te.
Non, préféré na tindeli maman na ngaza na Afrique ou bien na sunga mutu moko aza na internet ou bien na orphelinat moko boy. Donc yango bomoni nga nazangi mbongo te ya kopesa grâce mbizi po na cotisation mais na vi makambo ngo ndenge ezokende boye komi makambo lokuta. Donc je crois na lobi yango devant plus de 1000 personnes en ligne. OK. Makambo ya grâce mbizi ya maman na ye akufi na ete wana selonga ezate ke na landi ndenge batu mususu balobi. Non. Po na ngai akufi te. Ye moko ayebi seka na zobomba maman na ye moko ayebi pourquoi abimisi bongo maman na ye akufi ye moko ayebi et pourquoi asengi mbongo wana batu bakabele ba mbongo na yebi te masolo ya mbongo penga abetela na ye ngai te abetela naka lisolo ya Karine ndenga apesaki 500 € esili batu musu ndenge bapesi wana o bakombo mususu ebimi na kati atikala na ye koyebisa ngai te. Alors voilà ba gros bisous na bino nyonso tout. Merci na bandeko nyonso tout bolandi on a beti lisolo nanga na beteli bino kati nanga na beteli bino oyanga Marie-Laure vi na oyo batu balobara sur kombo nanga nakasa siko boyebi mutu soka linga lobala mabe nanga na TikTok nakasa siko boyebi vérité siko yango naza na complicité ya makambo ya grâce mbizi te complot na ya sali na lokuta na nyonso ndenga ye nango na media nga koko couvrir grâce mbizi te boyebi ke grâce mbizi afinganga déjà na internet mais nga na répondre été Internet camarade ya solo ya 100% zalara na été. Au moins peut-être bouta na ina Afrique super mais bisons to kuta ni ka na internet aw. Alors na olingana na battre la foyer na ngai, na battre la vie na ngai, na battre la réputation na ngai. Na poster trop parce que na yeba kité na étudier sur ngamo na ju conclusion que maman na grâce mbiza kufi na été. Parce que maman na openza o maman no bomona les susta kufa o mema biso nde ozo mema biso ba gauche droite. Na ba image wana mike so na ebito zo kende olokotango wapi même oya morgue oya atindela kingana na tala kika na seki na poster kaka tant que copine na ngai on a ba ki funa sala live na mettre fin na makambo nyonso tout et puis bo tsango na mitu na bino na za na pire na internet ke woto sola to beta ka kati bo bimisela ngai o Marie-Laure pire ya mutu boy na za na mutu te to beta ni masolo ya kati masolo ya privé na internet azate na bete la mutu lisolo foyer na ngai te ni lisolo ya vie privée na ngai te bino mon butu boy banda na banda internet na 2010 ezaki pasi po boy ba mobali na ngai na bimisi mobali na ngai na misu na basu ya batu na 2003 et vérité po bande banda ko koma na les news de Star Marie-Laure oza complice zo lia mbonga cotisation na grâce mbizi siko boyoki vérité bo bimisanga na buzoba o na reposter matanga grâce mbiso na moni ke komi penza ya solo. Pour ce qui maman na ye penza kufi na ndenga solo akukunda maman na ye avec honneur ke ko wela ka cercle ba image to mona ki na tongo à partir ya image on ande pena na lobaki no makambo eza lokuta maman na penza bota yo ozana mukanda ndengo lobaki ozana mukanda okiti brazate pour que ndo kunda maman mais ça la vidéo expliquer batu pourquoi okiti na brazate pour que ndo kunda maman na place au pesa ba image lokwa ba image yango ya ko bomba mais non nga na famille nga ba yebi ke naza célèbre omoni naza vedette to ba bongo naza vedette nga na mibenga starter pour naza starter donc naza vedette na yebani ka moi muki boyebi na 2 personnes wana naza vedette maman nga yebi bandeko nga ba yebi ceux qui lelo likambo to souhaiter au nom de Jésus caméra ko filmer vu que bomona ki preuve ne ki ya papa nanga matanga papa nanga et tant papa nanga kufaki na tsaki photo na ena ndenge to kende ko China libulu ezaka na YouTube wana ezali naza mutu abatu batu baolinga baye bandeni matanga eleka kinde ya mwana publicité to sana ngo pose pa ya grâce mbizi ata yo kokita na brazate mais otindi quand même mbongo bakunda maman avec honneur famille no bayebi ke oza grâce mbizi osala kombo siko pourquoi ba boya ba filmer bango ba comédien kutu ba kufara ba filmaka na bandaku na bango ateza ya manzanza ateza ya mabaya ba filmaka tina ti siko yo sala na internet banda 2013 osala kombo makasi bongo pourquoi ko banga ko filmer famille alors pour na ngai pour na conclusion eza makamba lokuta maman na grâce mise à kufite donc ça n'engage que moi donc etali kaka ngai eza mutu mususu te. Donc voilà, na silisi awa ba ona tangi ba kombo te bolimbisi nani su na Facebook na bosani fulangenge le doyen bote na yo
Capios Kapa est déjà na pesa kimbote. Deti matanga ya anima kwa kala kufela ki mama. Na kenda kite mena tinda ki cotisation nanga. Yemo pa yebi ta on a tindela ki cotisation na WhatsApp akomeli nga merci Marie-Laure. Cotisation ya musuni. Tina muto abenga ngo cotisation ya musuni. Donc c'est ka sepela ki na montant na pesa ki mama na anima kwa kala tuko kufa na pesa ki cotisation nanga. Mena kenda kite na ya za na Montréal nga na za na Edmonton. Donc voilà. Donc pour nous payer sa cotisation na matanga gas mbizi mbongo ezangi te mais makamba ngo eza flou makasi. Donc bolongo langa na buzoba na bino na sali complice moko te na gas mbizi na yebi makamba liwa mama na ete pe na suka na conclure keza mamba lokuta mama na ya kufite. So mama na ya kufi ya solo to komona penza ba image ya kitoko ya soin eza kuti ya koluka te. Eza kuti ke to banda ko ganga te ba image eza api non. Dini penza ya maman aboti yo okunda avec honneur po bomona na isusu te akoti na sama bele yo tikali na mokili ngana ebeza la kabongo so pe na se tromper za na ngo bongo te gloire à Dieu mengai na poster na nga suba babuzo ba wana te donc so keza pena na moni keza ya solo wana ndi na poster mais kaka ba image to mona mona o na poster sote silika donc ba o bokoti na sima bo bandela live bon comprendre ni animatrice na mino Marie-Laure Mwaka à lobby. Je vous aime beaucoup. Merci na bandeko nyaso bo soutenir musala nanga depuis 2010 chitoko malelo na 2025 na pesi bino merci nzama batela bino na ba foyer na bino bozala bien na mabota bozala. Bonsoir, bonjour. Dans votre so ya ko occasion ya kolanda émission nanga na mkola lelo ngande ko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or na yekaka pona ko solola ko pesa merci na batunyo surtout bo pesa biso confiance ou kene na auberge na biso o ezala matungi na Iribu à 36. Mama Bijou alobi merci na bino parce que à cause ya ba témoignage na bino nde musa na biso zo kende kitoko. Merci na yo ndeko oyo partager ba vidéo danga. Merci na yo ndeko oyo pesa ba numéro ya téléphone pour na batu ba benga biso pour na auberge na biso oyo ezala matongi na Iribu à 37. Mama Bijou lobi musa na biso zo kende. Super. Merci. Bonsoir à la famille. Mama Bijou na yekaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger et pas la biso de musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et comme capé 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au kozala jamais d'ici. Merci. Tozana Iribu bato minene bayaka bato bauta bapoto lo kitoko ezawa awa tozana yonso tosepelaka na matonge hôtel Mama Bijou tosepelaka Mama Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakulu na bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika Mama Bijou toyambaka bato minene ya jete epuis Mama Bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez Mama Bijou. Chez Mama Bijou soko oyo kolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez Mama Bijou.
botaka bato bauta bipai na bipai bayose retrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na tv eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozwaka yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro wana